si émotive. Donc, si émotive. Donc, mbote bandeko, mbote partout aux Zwami. En tout cas, tozo senga la bandeko nyonso to partager vidéo oyo, to beta lisolo na yango tout autour na biso. Peut-être muta koki ko reconnaître maman na biso oyo azana vidéo, to pa koki koyeba bana na ye to libota na ye. En tout cas, boyeba na ko contacter bango po toyebite maman aza malade, maman aza solitude ezosala ye, on ne sait pas likambo nini po mama zolela bazongisa ye na mboka na ye. Donc toyebite likambo nini ezoleka na vie ya mama na biso, peut-être ekoko zala asali dépression, peut-être ekoko zala trouble de mémoire, tamso azoyeba lisusu nzela esika vandaka te, to azoyeba susu makambo te, on ne sait pas. En tout cas bana na ye bisika bazali alobi azobenga mwana na ya mobali azoyamba te. En tout cas bandeko bokota en contact na bana na ye bino bato boyebi ye po bo mama na biso likambo na ye zwa solution to pe ba retrouver bana na ye to pe bandeko na ye soki kosenga zonga na mboka on ne sait pas soki pe boko eza capable bo contacter ba service social ya mboka oyo esika mama azali. En tout cas bo sala yango. Donc Cornelia, c'est la maman, donc la mamie dont je te disais, je passais aller chercher mon colis et puis qui m'a interpellée. Sincèrement, je suis peinée. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir enterré mon père il y a quelques jours qui me rend aussi émotive. Donc voilà, je te la montre. Elle veut rentrer au pays, elle m'a dit. Et moi, je ne connais pas. J'ai essayé d'appeler son fils qui ne répond pas. Je veux bien lui rendre ce service. Je suis obligée de rentrer, aller voir mon amie pour revenir vers elle et lui donner à manger, quoi. Voilà. Maman, enlève le masque. Enlève le masque. Voilà, retire. Voilà, c'est la maman.